Ma mission TV, le miroir du monde. Pour me gagner retourner na ba député au boyeba ka banda ko boya machine à voter. Si autant yo commis député élu. Ça dit tant yo leki au commis comme beta tolo que moi je suis le mieux élu. Par exemple de Lukunga, je suis le mieux élu par exemple de Tchangu. Mais aux âmes mieux élus sur base de la machine où yo bengaki a volé. Mais ce que si Yazali, le chef de l'État honoraire, ou Azali modèle Nabiso, Azala rappelé moutoba surprise, peut-être un peu aïe naïe pour les autres comprendre que les Congolais de plus en plus Azolinga Kabila. Le Kabila Azaki président, il y a tout Congolais. Vous comprenez? Donc, dès Nazo Senga na Bangobaya, jour où on a journée 100% Joseph Kabila. Vérité des unes batu ba réclamera et ko utaka na machine ngo pope pa kenda ko voter kaka na machine ando zo senga biso tozala ka mbangu soki ndeko mato sali mabe peuple abandi koloba même bolamu batu ba lobanga ngote na mboka oyo batu ba yaka mingi kolela bibembe na matanga totondaka topesa cotisation facilement so muta kufi mais soka za na hôpital tokoyate nde biso disanga na biso servir et non se servir tozo bunda na nenga ba moyen miki association automatique ba pano mais tumbamaki mais botikali koyoka déclaration moko te ya biso pona ko sala ba menace et puis la kisite que tozo banga bango nyonso mibale bazana même esprit na bango et si ba yebi pona nini basangana ki déjà pour l'intérêt ya peuple alors na sende moi bitumba mike mais le samedi tu vas expliquer bango vraiment pour la nini tout ça les Kabila forever pour la nini déjà que ba rotaki te na bi bao ba finga po bazanga te o ko zelate ba tout ba lingao déjà na zane sengo parce ngai na spell sur na memi aussi ko na bureau plus de 3000 membres o ba deraka volontairement bango nde bazo sala ke meeting et salema zali boya ba jugera likamu na musika te o ki forever ba biso seko na seko muto e biso seko na seko a expliquer o mala muto o bani ko finga yaka to expliquer yo pona nini seko na seko. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV chaîne à référence. Merci vraiment na bandeko tout botal rabiso partout dans le monde. La confiance bomesana coupé sa Martin Engi ndé na lobaka vitesse à fusée on a l'arsabino vraiment actualité na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo, les Congo de tous les partout au boza vraiment partout pour na kozela vraiment koeba actualité nini ezole kana kati ya mboka na biso. Alors lelo vraiment tokobetali solo ya meeting oyo ekosalama samedi le 14 pour na mwana mboka Joseph Kabila oyo azalaki ex-président ya République démocratique du Congo. Ensemble lelo bokomona tozana cordon la bengaki déjà cordon parce que a cordona vraiment makambo ya ebele. Alors a ko se présenter lelo bokoyeba pe partout dans le monde. Mbote mona de comment bonne santé. Santé ça va nzamba zo batela. Alors na lingiste o se présenter na batutu bazotala yo ma mission TV to yambio yo ozali nani pona bandeko belé o bazali partout dans le monde bazali koyoka aussi. Merci mbote mingi na balandino sur ma mission TV et ba obo s'abonner na nte bo continuer ko sala adhésion na bino na chaîne wana kombo na ngai Junior Petit. Donc, Nazali Bongo, coordonnateur, il y a Asbel Kabila Forever. Merci, Boeki Kombone, Junior Petit, au Azali, coordonnateur, il y a Asbel Kabila Forever. Alors, le lot vraiment, Bandeko Bele, Bazota la Bisso, Bandeko Misusu pe, Bayina pe Komboana, Misusu pe, Basepelarana Komboana partout dans le monde, au Babenga Bisso, Balobabo qui n'a pas perdu, c'est la Bisso mission, te Bapé, évolution, il n'y a pas perdu, Botou n'a pas Bandeko. Alors, le lot, tant aux Alaka, Pemeni, Yamon Mboka, Joseph Kabila, le lot n'a pas gradi tout, aux Yozo coordonné, et ça, la d'abord, Ndengeni. Non, merci pour la Motunawana, moi, éclaircissement Pemouké. Kabila Forever, Asbel et Botami Tango Joseph Kabila Longo na Bokono. Pour Batoubaye Bayango. Et l'idée nango vraiment c'est pour pérenniser vision et ancien chef de l'État Joseph Kabila. Donc il y a association Oyo Botami Tango de Joseph Kabila Kabange, président honoraire à Longo na Ibonga na Yabokono. Les biso totali que Mutu Oyo Makambo ya Sali na Congo.
bitumbu ya bundi pona Congo aza moto biso tokoki kobosa na boyote et puis idéologie na wana combat na wana biso pe to continuer na nzela wana pour que ensemble lobby to tonga mboka na biso donc eza association moko o ebotami par rapport ya ba idéo ya ancien chef de l'état Joseph Kabila Kabange o biso to ponaki comme modèle pour to continuer ko tracer nzela na biso na association wana. Alors lelo aux association na ebele lelo na kati ya République démocratique du Congo et puis bandeko bazali banda balobi Joseph Kabila nanu atika ki bokandité ye azali kaka premier président ya mboka na biso et puis président Félix Tshisekedi azali deuxième président ya mboka na biso na ningi juste opesa message et pas ya bandeko otilelo bazalaka na même idée wana o balobaka étant que ozali mwana mboka ozali ko coordonner na kombo pe ya Joseph Kabila. Oui, bateau bazolo babongo eza passé. Parce qu'au monde na Congo, le plus grand problème bateau balingara toujours division. Congolais soka moni boyokani, abani ko kanza toujours makambo ya mabe. Joseph Kabila Kabange azali président honoraire, ex-président ya République démocratique du Congo. Président oyo azo diriger mboka oyo actuellement, c'est son excellence monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Yende président, yende mokambi na biso. Mais il faut bateau bayeba que lokola tokoma na démocratie oyo ndeko Joseph Kabila aya ko installer na Congo démocratie wana epesi biso pe constitution liboso biloko wana eza na façon na ngoya kotambola ezali lokola bateli biso voilà ligne de conduite siko na ligne de conduite wana esali ko tango tokena maponami ya 2018 ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo ye alongi maponami comme mokambi ya mboka. Mais na ba institution donc ba député national na ba député provincial côté famille politique ya Joseph Kabila Kabange ancien président de elongi biloko wana c'est comme ça baza obligé pour na kimia pour na bolingo ya ekolo Congo bato wana mibale basalo babengi coalition n'est-ce pas alors tant bato bazo mona coalition wana nde bao bazo kanisa que ndeko Joseph Kabila azali président non chef de l'état azali moko ndeko Félix Tshisekedi ndazo kamba Congo mais tozo diriger na coalition parce que constitution ya mboka esengi to ça la coalition na bandeko na biso baza na poto bayebi yango malamu même na France et salima même Allemagne na minute baza na ba coalition na et ezelo ezali normal eza mabete Joseph Kabila na Félix Tshisekedi basangana pour que batonga ekolo Congo ensemble d'ailleurs ezelo ko malamu to sanganaka pour que to bundela biso son mboka na biso donc batika biloko wana président Félix ndazo diriger Joseph Kabila Kabango azali modèle pour na biso a gagné qui na ba assemblée parti famille politique NFCC nde longi yango wana tokena coalition pour que to mboka ensemble. Alors, cordon, ma question soupé, les lots basés dans ensemble Joseph Kabila et puis dans président Félix Tshisekedi, basés dans la même morale, même idée, basés sur l'ensemble. Pourquoi dans la parti politique ou bien dans les titokolo cash ou bien FCC, vous avez toujours dans la crime quoi mususu yakoyo kanate koto balobi boye kola konanje koto pe balobi hyperkit. Pourquoi entre baomi balé basés dans la même idée, vision malamu, mais quand il y a ba parti politique oyo basangani bazali toujours ko boakela ka bambwakela pourquoi bongo non eza biloko oyo biso nyonso tozalaki nango contenté parce que même ngai oyo nazoloba mbongo ebimaka ebele tozobunda na ndenge bamoyen mike association tomatisi bapano mais etumbamaki mais botikali koyoka déclaration moko te ya biso mpona kosala bamenace et puis elakisi te ke tozobanga to mpe tozangi makasi ezali mais eza esprit na biso to moni pona ngana lobaka mukolo na ko banda ko finga to ko réagir brutalement il faut nata non ba archive soki ndeko Joseph Kabila Kabanga salaka yango parce que biso mingi ezande esprit na mais problème ezali il faut to comprendre que même na libala et bandeli ba malentendu ezanga raté lobby UDPS n'a peu perdre ezala qui bazala qui ensemble té mais au nom de la paix ndeto sangani pour la coalition. Alors il faut comprendre moi biloko mike wana mais ezelo biso tout au CP la ginangote faut to zalana kimia peuple congolais aux zélandais makambo esalema ya malamu pour la coalition ko soit na wana ezana tinate donc le plus important mingi auto CP les que numéro 1 FCC son excellence Joseph Kabila Kabange na numéro 1 il y a Cash
donc le président Félix Tshisekedi bango nyonso mibale baza na même esprit na bango et si bayebi pour nini basanganaki eza pour l'intérêt du peuple alors na sende moi bitumba mike mais je crois que tout le monde a ndenge basangisi bande comme susu banda ko créer moi ba bilinga wana et que kimia ekokota yango nde souwe na biso pour que to kende liboso. Alors, mituna misusu ezali bandeko ba pesa biso mituna partout dans le monde ba lobi to tuna peyo pourquoi ba ministre batika ba bureau na bango au mona ba ki ba réunion quelque part tandis que tant misusu bazali pona mboka na biso na lingi oyo na biso par rapport ya makambo oyo ezalaki na kisanto bosalaki vraiment ba réunion na pona bandeko pe ba yebite ba lobi pourquoi ba ministre batiki ba place na bango ba ki réunion na ndeko Joseph Kabila. Oui, d'abord, il faut que même ministre a dans famille politique, a dans famille donc biologique. Na kokota mingi wana te parce que nga nazali kaka coordonnateur et association, mais il faut bande ko wana baloba na biso esika ni ba monaki mabe parce que okiko zala pe ministre, n'est-ce pas ndenge na vandi lelo yoza ministre. Mais na bureau, aux ana urgence na famille na yo. Moi réunion en famille, n'est-ce pas? Mais cabinet na yo ministère, et zo sala directeur du cabinet za vice-ministre azali ba conseiller bazali. Donc absence ya ministre pour na 2 jours à pas na bureau ezate qui a saboté musala peut-être il faut que ko koyeba. C'est ça le problème. Mutu fois est-ce que ministre accueilli ministère ikangamaki? Non. Peut-être a signalé que 2 jours na za na retraite na famille politique na ngai mais yo adjoint ngai potika la kusala msa et bon soki ministre azobela accueilli une semaine na Inde basala ba soin et ce ministère il sala te et au travail donc bazwango na sens kaka ya mabete baza batu baza na famille politique baza na ba réunion et oki ko senga pe ke lelo na ya na cabinet na bureau mais na kenena kusala boy donc 9 jours dans la bureau bongo mukolo moko bakie ki santo yango ndete ko cha moto kongola lingi toujours ko luka moto epela et puis il faut bayeba yango faut pas ko souhaiter FCC na cache et beban ce qu'on a vraiment vrai mon mboka vrai quinois vrai congolais alors vraiment faut même pas ko souhaiter ko soit na to ko beba na FCC na cache parce que biso ndete ko mona passe bituma banzoko matiti nde e mona rapaz omoni to lingi kimia wana kimia yango ba valeur obiso to coûter pas Kabila la kisi na mboko ki alingi Congo aza rassembleur na 1+4 au nom de la paix pour na kimia kota na Congo Kabila ndimi baza la 4 présidents ozomona eloko ba mususu peut-être ba kondima yango te Kabila ala kisi yango batu na mingi ba rotuna biso pour na sali Kabila forever Kabila seko na seko seko na seko Kabila ezateke Kabila seko na seko akoumela kokufaka te non seko na seko anezande biloko bilembo Kabila tiki ekotika la seko na seko c'est-à-dire ndenge eza bona histoire à Congo ti lelo tolobelaka Joseph Kasavubu vous voyez mais asa kufakala ba msusu biso to mona été donc Kabila siko eza bilembo na mboka oyo mbala liboso tozu constitution ya liboso constitution démocratique c'est Joseph Kabila. L'élection à Liboso, au Moutouémo, côté na urne, a voté librement Joseph Kabila. Code minier, depuis Congo, ils la Congo, le code minier, il y a une valeur, avantage, n'a intérêt comme il y a Congolais, c'est Joseph Kabila. La toute première alternance pacifique, il y a histoire, il y a Mboka na biso. En Afrique centrale, mouvement de Martin, to komi ba premier, to komi modèle, et ça Joseph Kabila. Ndenga na lobby boy, Kabila zali mutu asali fondation. Il y a chantier à Congo. Donc, lobby de commentaires qui ont immeuble comme à 20 niveaux, 30 niveaux. Mais Kobo, ça a fondation T. Donc, fondation, on a lingi to pérenniser ma kanisinae, ma elenae, Kabila, Bebanina Mindele, pour na boy code minier changer, ba komi ko inae. Voilà Nathalie que moi na mobalo abundé la gibiso. Parce que code minier wana est intérêt à yena moi sinena banana été et ça biloko ya bundi pour que lobby et comme robot tambongo parce que Congo la évité que nzalo to lukake si là biso to zande na ba minéré pour tous zoasko bénéfice il faut non to changer code wana et couper sa biso avantage pour que lobby biloko comme ko kita makambo comme ko changer alors rôle nangai eza pour informer na peuple congolais tala au Kabila sala biso to zalaka mbangu soki ndeko mato sali mabe peuple abandi koloba même bolamu batu balobaka yango te na mboka oyo batu bayaka mingi kolela bibembe
na matanga totondaka topesa la cotisation facilement sur mutu akufi mais soki aza na hôpital tokoya te nde biso disanga na biso servir et non se servir tozali wana soki mwa likambo mwa kokoso tosunganaka yango omonaka baaction tozopesa baorphelin baveuve eza patriotisme oyo nalingi toenseigner na peuple congolais ke toza bato oyo nzambe asalaki tozala ensemble tolingana yango tozodévelopper patriotisme et pas na biso servir et non se servir donc na meeting ya samedi tala biloko tokoexpliquer na bato alors batutu bazotala biso partout dans le monde donc samedi le 14 décembre oyo batu bazelaki mokili mobimba bamonaki nde botiaki partout bapano misusu ekatamaki mpona Joseph Kabila azongelaki politique et puis à cause la première meeting nae banda alongwa qui un chef de l'État et la République démocratique du Congo. Alors Kabila forever na lingi juste to clairci batupo samedi le 14 meeting ya Joseph Kabila et kozala ndengeni. Baya bakoyoka oto koloba na bango émission loro la télévision za la Kangonga boko comprendre mingi te. Mais le samedi, tu vas expliquer vraiment pour nini tout ça le Kabila forever. Pour nini. Moi bilo ramike on a meki ko démontrer la grande ligne pour bayango tout ça en alternance, ba élection démocratique, la constitution démocratique, tous les lois la code minier, il y a intérêt pour l'intérêt peuple. Bilo ko na nyonso de total sana batu botala oyo Joseph Kabila asalagi. Et puis bitumba Kabila bundi eza pona intérêt na été eza pona peuple congolais mobimba donc na meeting wana baya ensemble nazo benga na ba peuple congolais Kabila zaki président ya tout congolais ozo comprendre donc nde nazo senga na bango baya jour wana eza journée 100% Joseph Kabila une façon pour na biso ya ko honorer biso to kozela te lobby mutu azali susu te tokomi ko benga ye héros te biso déjà jour wana nde tozolinga to honorer ye amona ke oui na bundaki bitumba bana mboka basalire ba reconnaître combat na ngai yango ndo objectif ya meeting wana obiri na mboka oyo élection moi histoire ya mke ba il faut ba comprendre vision moi mbali wana tango machine a voté tout le monde bata opposition machine eza ya voler mais ngalelo kamusaka ngamke bo mekano kotuna na ba député o boyebaka babanda ko boya machine à voter siko tango yo komi député élu ça dit tango yo leki o komi ko beta tolo que moi je suis le mieux élu par exemple de Lukunga je suis le mieux élu par exemple de Tchangu mais oza mieux élu sur base ya machine o yo bengaki a voler c'est que yo pe oza député a voler bo tunelanga batuana batika ko intoxiquer ka peuple soko mone élection ezoya o se préparer na yo bien te tika ko zo raison ba machine na machine wa vérité des uno batu ba réclamera et ko utaka na machine ngo pour peuple kenda ko voter kaka na machine wa ndo zo senga ça veut dire que soki bo big machine à voler ça veut dire qu'il faut d'ailleurs normalement pour na ngai batu ba bibenga soit déjà ba opposant ba finaki machine tango ya komi député te machine komi malamu bamzoto mona ko finga justice en mboka soki justice est sali le kambu pour intérêt na abetela ngo maboko donc vraiment nazo senga na batu avec le temps de Martin 1 année 2 ans pour comprendre que Kabila a envoyé des dieux pour ce pays et maloba on nazo loba yango bo kanga yango que Kabila c'est un envoyé de Dieu pour ce pays message pour le 14 samedi pour la population pour na samedi oyo na bengisi vraiment surtout jeunesse quinoise le rôle est salé na province na mino pour la province mususu tozoya mais la jeunesse quinoise boya ngande ko na bino na moi makambo tout suite to découvrir to expliquer bino pour comprendre que asbel na bisu oyo to beta tolote pour comprendre que asbel ezo bundane pour l'intérêt ya peuple tozo sala éveil ya conscience batu baye ba makambo belé papa mama ici ko bozali boya ba jugera likambo na musika te oyo kika forever ba biso seko na seko muto ay biso seko na seko a expliquer o mala muto obani ko finga yaka to expliquer yo pona nini seko na seko nini ya Kabila il faut tika la seko na seko ezali ba élection etika la seko na seko tolingi masasi lisusu te tolingi démocratie ndenge koti boye etika la seko na seko voilà Kabila forever ezali ba idéo ba acquis et non la personne physique de Joseph Kabila. Meeting ekozala na boulevard triomphal en face à stade des martyrs
Donc le 14 décembre, à partir de 10h, samedi, Sokoye, Rokuta déjà mis en place, aux place nayo, mingi ba membre na biso ici ba adhérent, ba yebi déjà ndengeni ba romiye là, ba o balingi ba koyoka biso pour la première fois, boya boyoka, soko s'intéresser au sala adhésion nao, eza ofele, et pas na biso adhésion eza ofele. To ebité, arozala na ebité, arozala te, eza meeting, yabana mboka o balingi ba honorer Kabila. Mais ce que Sika Yazali, le chef de l'État honoraire, ou Azali modèle Nabiso, Azala rappelé Moutaba surprise, peut-être peu aïe naïe pour les autres comprendre que les Congolais de plus en plus Azolinga Kabila. Parce que tout le temps Baloba Kabila Balinga Raïté, tout Mekara Siko, tout Kabila est en triomphal, 2 minutes, au monde a plein. Siko Soki Batu Baloba Kabila Linga Marate, Soka Leki Karabo Batu Bazolandaï, pourquoi? Donc Azam Moutoyo. À salagi belé na mboko photos à la reconnaissance banzelo tozo tambolela tango finga ka Kabila tala na banzela ndenge ezalaka avant Kabila na après Kabila. Donc quand même muto sali oya sali na betaka sete Kabila oya sali to betele maboko oyo ya salaki te po ya ninga kufa na kita bokondi de mandat ezalaki ya deux mandats lokola ya kei monde ko Félix Tshisekedi abandi to betele pe maboko soka kei. C'est ça, il faut tout dans l'esprit wana. Oya sali to beti mabo bino Congolais to tika campagne ya kolobaka ka mabe il faut koloba te omoni Kabila ba passerelle Kabila aéroport ezalaka liboso boye to mona aéroport voilà biloko il faut kolobela ka nde biloko wana oya malamu esalemi vraiment baya ebele ensemble to honorer Joseph Kabila Kabange bakinois boya na moni bakinois nyonso to benge China Rambo. Voilà samedi 14 décembre eza journée 100% Joseph Kabila Kabange et l'envoyé de Dieu pour ce pays. Nazobeta c'était na malobawana bobomba ba image mbambula même 5 10 na ko dévoiler puis beaucoup comprendre que Joseph Kabila Kabange c'est un envoyé de Dieu pour ce pays. Alors pour le numéro de téléphone tout bazotalo partout dans le monde plus 243 pour un meeting Eko Salama samedi le 14 na triomphal pour na Joseph Kabila Forever. Oh, contact pour Nabatu Balingi ko adhérer 81 donc plus 243 81 58 71 942 081 pour Nababazawa 58 71 942 numéro ezali na WhatsApp page Facebook Romo Nabakoma Kabila Forever Asbel officiel. Voilà bao ba fingaka mafinga na bino tozozela yango eza nango mabete eza démocratie déjà que ba rotaki te na bi bao ba fingaka po bazanga te okoki kozela te batu tu balingao déjà na zane sengo parce que ngai na Asbel suna memi aussi ko na bureau plus de 3000 membres o ba deraka volontairement bango nde bazosala ke meeting esalema meeting o topesi mutu mbongo te ma mission TV acha caméra na ejour wana boza ba 3 caméras. Boza ba journaliste d'investigation, bo se renseigner, bato ba yaki pour cordon pesi mbongo toni okoyo kata trace ya mbongo te. Donc c'est une asbel vraiment to senga na mutu avant o adhérer comme membre tala mutema nao. Soki réellement mutema no ndimaka ko servir et non ko se servir parce que biso to zwa kata mo mke na biso bato ba finga kana ya bango ba leka bango mais ya biso to kendaka otangisa ba orphelin ba veuve musala na biso po toza ba congolais tozo sungana ezate ke toza na mbongo mais ezande patriotisme to linto enseigner na congolais que soko zolia muninga zolia te lia nae voilà. Alors merci vraiment na bandeko tout au bouti kolanda pe programme il y a le 14 donc le 14 décembre oyo na boulevard triomphal pour na meeting il y a Kabila Forever biso tout rozala na poto la sabino vraiment ba image le Congo de tous les partout bandeko na biso au besoin niveau libanda bolingi ba évolution oyo mboka na biso ezali kokende tozana toujours ma mission TV toyeda kabino déjà tongo midi poko tolala raté pona kolaksa bino ba actualité. Alors merci bozala branché na ma mission TV, rendez-vous le 14 décembre na boulevard triomphal. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.